mboka ezalaki dirigé na balumumbiste banda kala baza na théorie ya état unitaire wana centralisé durant 60 ans modèle wana ya balumumbiste baproposaka esimbaka te na mboka. Jusqu'à aujourd'hui, au babengaka 40% au ekozonga na ba province ezongaka te il y a rétrocession. Ezongaka te. Si ko province que se développer ndeni. Talaka Kinshasa ndenge tonge komi mulunge. Je ne sais pas ndenge nkide komi mulunge. O le kalanzela ba moto la ba utwa. Ba toi kimi ba province pour exode rural. Mais le Congo ne peut pas se développer avec l'exode rural. Émergence One TV a tout elenga bandeko. Bokoyoka pe bokosentir ba voix mo bimi balé tin Émergence One TV. C'est la parole de Yannick Dindo, le fils du roi. Puis abonnez-vous massivement chaîne en ligne Émergence One TV. Tous les Gaulois, tous les gladiateurs, vous s'abonnez massivement na Émergence TV One. Awa et pas yande konanga mido. Awa bomana zo solo ya papa Hervé. Bobanda yoka tous les masolo politiques, masolo ya Bible, masolo ya boy ezo sangisa ba congolais nyoso. Le général Audrey, joueur à la table prend ça avant dans la banque. Vous s'abonnez massivement na Émergence One TV, meilleure chaîne YouTube. Bonjour chers téléspectateurs, partout où vous nous suivez dans le monde, aux États-Unis, en Europe, en Asie, en Afrique. C'est votre émission que vous aimez beaucoup, la Constitution sur la table. Aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité politique en République démocratique du Congo. C'est pour moi encore un honneur de recevoir celui qu'on appelle le coordonnateur national de l'RDT, les Rassemblements des démocrates tshisekidistes. Il est aussi le président statutaire et national de l'IDDS, Papa Gustave Ntiala Ziminderi. Bonjour Papa Gustave. Bonjour monsieur le journaliste. Papa Gustave, tobe tata moi lingala pe moi lingala ça la ka moi bien. Ngana kinoa. Ngana kinoa lingala pe na betango bien. 2 ans passés. 2 ans passés, mon Mboka a lobby le bilan est tellement mitigé, il a utilisé un terme, bilan est un échec. Makambo itamboli bien na Mboka, il a lancé les consultations en vue de création d'une union sacrée. Est-ce que mon tournal liboso na retourna bino boza qui part na consultation ceux qui boza qui part quelle a été vos propositions na niveau ya consultation na niveau chef de l'État avis na bino après consultation nazana na posana yeba qu'est-ce qui s'est passé na consultation toza qui part to pesa une contribution na biso parce que na mikoleko ya soko leki na relaxo accusé de réception parce que maloba ezalaki koyebisa mokonzi ya mboka mboka ezali kotambola ndenge nini problème ezali nini pe ba solution ezali ndenge nini ensuite to pesa ki ba conclusion na biso to monaki ke to yebisa ki mokonzi ya mboka problème difficulté ya ki na mboka accord ya FCC cash ezali accord moko ya mabe ezali lokola accord ya bandoki ezali na avantage ya mutu te ezali avantage ya peuple congolais te accord ezali accord ya mabe heureusement pour na biso batu ya IDDS donc RDT 2 ans avant, le chef de l'État, accord wana ezali mabe biso to sengi yo boma yango. Président le baki na kotala, mais après quelque temps, mokonzi mboka abomaki yango. Tant abomaki FCC cash wana c'est une consultation. Na consultation biso to komaki mokanda to tindaki avec Webisaki nini concrètement. Webisaki liboso boma FCC cash. Yami balé to lobi na ye sala gouvernement mosusu. Oyo na kati wana ba intérêt ya peuple kozala bien protégé. Yami sato tolobi na ye président forme ya mboka oyo ezali mabe mboko ezali ki diriger na balumumbiste banda kala baza na théorie ya état unitaire wana centralisé
durant 60 ans modèle wana ya balumumbisi ba proposer que simba kate na mboka Congo zo tambola te depuis 60 ans. Revenons un peu. Biso yango tolobaki na boye. Biso en tant que ba tshisekediste. En tant que ancien o babenga ba proche de l'UDPS. O bazali imprégné na ba idée ya UDPS na kati ya philosophie politique ya UDPS. Forme ya l'état ya UDPS. Biso ba membre ya RDT. Parti politique babengi IDDS. To senga na chef de l'état. To sale la bakoro IDPS alobaki. Ko installer na mboka oyoyo un état fédéral. Ce qui est un état fédéral, développement ya mboka ko salama. Parce que la province va rejoindre la responsabilité belé. Ensuite, mon retire la province, le secteur, le territoire fonctionner très bien. Parce que le secteur face à la Nabidjé, le territoire à la Nabidjé, la province pas Nabidjé. Mais toi, nous à la base. Ce qui va jouer, bloquer nous travailler. Gouvernement central a comme la coordination au Congo le développement ya mboka. Mais nakuba ça moi mungu à place wana. Mais le fait simplement de constitutionnaliser la décentralisation, ce n'est pas le fédéralisme. Non, ça ne marche pas. Le fédéralisme, ce n'est pas ça. Le modèle fédéral décentralisé, c'est sinon, c'est de l'hypocrisie. Jusqu'à aujourd'hui, au Babenga, 40%, au Écoson, dans la province, ils ont raté. Il y a rétrocession. Ils ont raté. Si la province s'est développée, Talaga Kinshasa n'est pas comme Moulungue. Je ne sais pas si c'est comme Moulungue. Oh, les Kalanzela, moto, toi qui la province, exode rural. Mais le Congo ne peut pas se développer avec l'exode rural. Croissance et la population est exagérée. La naissance, c'est ça, vraiment. Budget Yamboka n'a pas naissance. Ils ont simbaté. Ils ont confirmé que bilan après des habilés chaotique et logoté. Mais le président l'a dit, que c'est le bilan mitigé. Mitigé, c'est ça en français. Dans les années. Et simbité. Ils ont libongo tolo. Bilan, ils ont positif. Il y a changé de stratégie. Donc, on a une union sacrée. Voilà. Union sacrée, il y a tout le monde qui est ngambo. Bakatisi parce que mon Mboka lobby soki boyete na ko dissoudre bino est-ce que bakatisi pour na idéologie to ba bangi parce que ba comme ba chômeur kala mingi. Ah bon, moni monsieur journaliste na Sekinan. Oyebi babi le ventre affamé na point d'oreille. Ba tola ba mesana ka ngolia misino. Moni les lions, moni lion. Même si on a commis coco à l'air à ma titite. Les lions, même s'ils deviennent vieux, ils ne mangent jamais de l'herbe. Ils mangent toujours la chair. Bah toi là, bah mais ça n'a qu'au lia mingi. Bah on va lire à missionner. Bien sûr, tu lire à ma tite. Alors bah on va lire ma tite, même si on va cocangoter. Il y a un moi na bendana. Bah y a un ngambo. Mais bah y a un ngambo, mais bah y a un bouzoba na bango anate. Est-ce que ça deuxième grossesse c'était FCC cash bis? Parce que la FCC est la majorité dans l'Union sacrée. Le système est aux acquéreurs de Sima. Mais il va changer de stratégie. Mais awa Mokonza Zali, awa IGF Zali, awa contrôle Zali, tant que awa mutu la mutu total. Et ça blanchisserie pour ba beta kuna. Obi ke batuana bangoka ba utaka ba danser ya MP. Ba côté na fonction publique, ba bebisa fonction publique. Bangomoka bakabiliste wana. Baoneka bachaka vuya na kati ya gouvernement. Union sacrée yé. Bon, union sacrée pe chita simalisu. To moni mbala moko bo humilier Mabunda, bo humilier tambo Mambalobi, bo humilier terriblement Ilunga Lukamba. Est-ce que ça dérive dictatoriale te maza maloba ngate batangamba zolo babongo? Bon, ça dérive les ça maloba na bango. Ça dérive te. Ezani. Balobi hein. Muyibi soko yibaka. Na 100 jours, yo yibi 99 jours. Mais mukolo bor, na mukolo moka okanga yo. 99 jours pour les voleurs. 1 jour pour les propriétaires. Mais balobi même si ezalaki bolingo longola bango mais procédure wana ya kolongola bango balobi violation ya constitution ezali makasi na IDPS donc ya osakana te mukonza mboka zo violer constitution mikolo nyonso. Non, mukonza mboka violer te ezaka stratégie. Ya stratégie politique. Ya mukonza mboka abuleke na fonctionner boy. Na bomi mutute na sali minute mais na lengi ke mboka tambola. Bon, napesa exemple moko. Na bango pembeni de par la volonté ya bango mo na kata assemblée. Bango mo ka na kata assemblée.
ba décider inde ngwana ba tche bango na simba alors chef de l'état sali mabe wa mais même chef de l'état yi munde wazala biso pe ba peuple to ve na table malam Mukonza mboka yambaki bureau d'âge ya président Kodambwanga que je salue en passant na ba de Benjamin wana ayebisi bango je vais vous récompenser ako récompenser bango parce que balongoli Janine Mabunda baye balongoli Lunga Kamba lelo to moni mbala moko pour chef de l'état a désigné ticket à Union Sacrée Jean-Marc Kabunda azali na kati bato MLC bazali na kati Kodambwanga azana expérience à 54 ans en politique nini oya sala kité oya akoki koya ko bakisa na Union Sacrée tala ngoni mboko ko biso msuba ba Tshisekedi to lingara biso ba mobutiste te même ba kabiliste ba beta biso ba fimbo na libumo mais nde ba yewana fo ba bongo la bisale po mboko so comme ne taweza bango na ba kabiliste wana ba mobutiste wana mais lokola ba ye na bulu ya bien to tambola malamu ezate po ba yewana pa na biso to tambola na bango ke to bosali ba mabe na bango non viendra le temps mutu na mutu so sala mabe vous allez récupérer so sala ga guerre bo maka peuple congolais ba crime contre l'humanité to kolanda yango bato bakunda biso blanchisserie te eza blanchisserie te o bakunda ka biso kuna na maluku to landa bango o basala ga guerre kuna les 6 millions de morts to ko chat tribunal international to menacer bango peuple congolais a tabaté a zoba pété to ça la mémoire am poussete balobi quand il y a pardon s'il y a pardon si tu as volé tu as commis des crimes de guerre ou des crimes économiques il faut que tu répares. Dans la conférence nationale, si quelqu'un a commis un crime, il doit réparer. Il doit restituer. Et il doit subir la sanction. Biso ezab etamoko kaka boete. Mboka na biso faut tambula na ba norme. Justice faut sala musala na ye. So yebaki vient na bino wana viana azaka muyibi funda ye. So ko moni viana baraka batu funda ye. Ndeye zali sikoyo. Mboka faut etambola. Bravo na président Félix. Faut rigueur ezala. Pour si ko tirer le problème ya corruption. Fonction publique on est contre ça mbongo belé mais ba ya on bazala kati ya parlement ba dans le parlement na fonction publique. Grand donc ba ta catastrophe. IDPS bozala. Na RDT bozala facile na ko acquiser. RDT bozala facilement na langage moko très facile na acquisition gratuite pour nani. D'abord, tu as un langage facile. Toi qui as un tout mais tu as un solo. Si tu as un ndoki, na butu au moins un ndoki. A obimilayo, na ebite so za na forme nini. Mais to mona wana omoni ba mobutiste. Mobutu alobaki ke ata ba yiba ka yiba muke. Est-ce que tokosi? Tokosi te. Yo moko lo biango. Mobutu alobaki les 10 fléaux. Est-ce que ça lukuta? Bon. Les 13 parlementaires qui lettre ba commis à 52 pages. Mobutu faché nango. Est-ce que ça lukuta? Ya lukuta te. Ba kabiliste ba côté. Et nous mon photo le ba vérité. Mouza kota kiawa. Révolutionnaire. Mais ba ko racine ki wana. Ba ko moko mystique. L'Angola. Na bande na kuna continue à exploiter le pétrole du Congo. Il exploite encore le sud du Congo, il occupe le sud du Congo. Ils ont occupé partie du plateau continental. Le Rwanda entre là-bas en train de faire la récréation au Kivu là-bas. Audio moko ils ont circulé dans les réseaux sociaux. Président ya IDPS Jean-Marc Kabunda azana kati ya réunion na ba député à Union Sacrée. Si bango je vais protéger na ko protéger ba intérêt na bino. Donc Union Sacrée comme ko protéger ba intérêt ya ba criminel ba outil FCC au lieu intérêt ya peuple. Union Sacrée. Et ça blanchissement te nazo ngila sous question. Bon, poser question. Ba intérêt on faut ba intérêt. Ba intérêt on zane ba car bien bini na habité. Mais alobika ba intérêt. Ba intérêt bon intérêt en général, intérêt général. C'est-à-dire que oyibaki mbongo ya l'état, bakanga yo te, oyibaki lupango ya l'état, babotola yo te. Omoni président Jean-Marc nazo saluer en passant. C'est un grand combattant. Mais tolobaki ke mboka eza ya bango te. Bango baza bana misala ya peuple. Bango baza bana misala ya peuple. Yem talobaki discours ngana landi yango te. Mais ceux qui alobaki yango, eza peut-être eza lapsus language, eza erreur. Mais devant micro, devant peuple, le discours à la bangote. Ponga na yoki yangote. Na koyi kwa ndose li kamunga na monite. Mais yebaka yango. Parlement wana. Information parce que biso Parlement wana. Na lobaki yango parlement wana eza parlement ya peuple congolais. Bango bazali bana mitinda ya peuple.
biso peuple nde photo veiller pour député on a nous sonté nde bazawana tout député nga zali wana azali na vacances parlementaires ya ko ya na base na ye ko pesa bilan ya musala na ye o azali na parlement parce que ba projet ya chaque entité de base il faut chaque territoire est bénéficier n'apport ya gouvernement ce qui parlement ou bien territoire ne bénéficier na apport ya gouvernement te ba base na ye bazali obligé ba sangana ba la pétition ya kolongola député wana ya ko désavouer papa Gustave président de la République a outu ko désigner ba tu luko informateur ba tu luko ba seli musala na ye asilisi apesi rapport na Mokonzi ya Mboka 391 députés ya union sacrée confirmé yango le tomo na musala mabunda kei tambo mambalinga kende susu premier ministre akei impression na yo d'abord au sepela na nomination ya ba comme informateur mais ngala Tshisekedi la sali 38 ans de lutte dans la souffrance pas si torture pas emprisonnement mais ces gens qui nous ont fouettés au babeta biso ba film za bango mais au nom de la paix poto luka la paix la sécurité to kovanda to solo là total ba point de convergence ba point de divergence mais ceux qui bango basala ki ba crime bango basala ki na troïka to moni ba bâtiment intelligent ba ni tout s'il y a eu des crimes s'il est dans des crimes là-bas on va les rattraper mais si nous devons nous asseoir plutôt solo là pour un consensus pour mboka tambola malamu na moni mabete mais c'est que na yebi c'est un kabiliste pur et dur Kalamingi te gouvernement ezobima hein Kalamingi te gouvernement président de la République a nommé premier ministre je pense aux appels d'ambition aux alana gouvernement Kalamingi te mais le RDT s'est battu pour les changements dans ces pays RDT si l'IDPS a un poste si l'IDPS a des postes là-bas le RDT aussi doit avoir des postes RDT zami balete ezaka moko tout membre de l'IDRDT doit savoir que Makila na Koyaki to participer à une élection. So que l'IDPS a un poste parce que Toloba qui cache et a composé na UDPS et a composé na RDT et quelques alliés. Mais à la création, tu vas savoir qui kaka UDPS na RDT to gagner une élection, tu voter président Félix. Président Félix Azali président d'honneur de RDT. So qui te joue babani ko la partage. RDT a un droit à poste ministériel, même 3, même 2. Tu as un droit à ngopé, tu as un droit à ambassadeur, tu as un droit à ministre, tu as un droit à DG. Donc, tu as un droit à placer tout dans l'entreprise, ou bien dans le service à l'État. C'est notre droit parce que le chef de l'État qui est là, il est conscient que l'RDT a apporté grand chose dans sa victoire. Biso ba mususu oyoyo tozali na RDT mais ceux qui sont audience pas chef de l'État kuna au monique ba service wana bazo pesa teto koma kabani tout mais nous demandons au chef de l'État de pouvoir nous recevoir parce que c'est notre droit nous avons gagné ensemble quand on gagne ensemble on partage on se partage le pouvoir bozo senga ayamba bino ndetike Nena nani malobana. Quand tu demande d'audience, aboua qui koyamba bino tondeni. Mais ce n'est pas lui, ce sont ses services. Voilà pourquoi tu as le bango de manière claire. Président Iserta. On a gagné ensemble, monsieur le président. Et le pouvoir, nous sommes les compagnons de lutte, nous avons gagné ensemble. Toyebi ke yo yebi angote, omitu nakaso tozali wapi, tozali vivant. Moi, en tant que coordonnateur national du RDT, président national de l'IDDS, nous sommes une force significative dans ce pays. Nous avons pu gagner les élections à Bukavu lors de l'élection du gouverneur au Sud Kivu. Nous avons pu vous donner beaucoup de voix à Lubumbashi, au Nord Kivu, au Sud Kivu, à Kinshasa, au Kasaï. Et nous avons pu arracher le poste de 5 députés provinciaux, 2 sénateurs, un questeur, une femme vice-gouverneur dans le Kasaï oriental. Nous demandons, nous sommes en train de demander au chef de l'État, qui est le président d'honneur du RDT, lorsqu'on va mettre en place la structure gouvernement, l'IDPS a son quota. Le RDT aussi est censé avoir son quota. Comme le président, vous êtes le président d'honneur du RDT, nous sommes confiants que le poste de responsabilité de RDT
doit être respecté. Biso ba membre RDT, tous allez soutenir vision ya union sacrée. Maintenant, quand il y a union sacrée, to sengi mutonyo so aya. Mais union sacrée ezali blanchisserie te. Ezali pe repère ya ba voleur te, ya ba criminel te. Union sacrée ezali plateforme to sali o to koyi koloba entre guillemets un gouvernement d'union nationale qui a pour mission construire et développer le Congo. Papa Gustave, tu es dans l'Assemblée nationale. Dans l'Assemblée nationale, le lobby élection Salimaki, bureau définitif est déjà mis en place. Président Kodampo Ngabimi, président de l'Assemblée nationale, il est le deuxième personnalité de la République. Nabalande Naye Wana Bazali 7. Lelo sous na Sénat, session extraordinaire au convoqué. Une pétition qui a été déposée hier. Lelo, secrétaire général a convoqué qui plénière Lelo. Bah oui, tout installer bureau d'âge au niveau du Sénat pour examiner pétition. Il y a sénateur, il y a membre, il y a bureau, il y a Sénat lobby vendredi. Bah quoi Sabango. Votre analyse par rapport à Makambo les gars lobby dans l'Assemblée nationale. Mais la démocratie c'est un exercice difficile. Hein? Et ça question la démocratie, c'est un exercice. Nous avons lutté dans pour les changements de mentalité. Les changements, le respect des textes. Ceux qui analysent que yo ça la malamouté. Mais poste on est yo c'est un boka. Ceux qui changent mais salamé. Ils ont dérangé les binanine. Tambo Mwamba il est là, il est le président du Sénat. Azawana ba peut sayer parole. Ceux qui asala kimbeba. Bato ba votaki, baningane ba votaki ba lingel souté. Nanga mo FCC ba lobby bozo violer ba loi. Bolamuki na tongo, même si c'est pas dit la loi, vous le faites. Et ça passage en force, c'était vraiment. Mais c'est les journalistes. Hein? FCC Zali, structure informelle. Yo obeta li selon informel, yo na bota mito obeta li selon ne. FCC ils a raté. FCC ils a raté, ils a mikanda té, ils a légalité. Na ministère intérieur regroupement beng FCC existe raté. Donc bino botindiki peut perdre makasi. Na lo ba FCCT parce que FCC est officialité. Botindiki peut perdre na makasi na opposition. Est-ce que bakenda pe na opposition bon parce que tous on a papa Gustave. Vous êtes président national de l'IDDS. Vous êtes coordonnateur national de l'RDT. C'est-à-dire dans votre regroupement, vous avez une vision. Vous encadrez des cadres qui va diriger le pays, qui dirige parce que vous participez à la gestion du pouvoir. Est-ce que na lo lenge wana tozo tambola? Tozo mona lo ndenge ba krobasi zo beta man assemblée nationale, président doyen règlement d'intérieur et le bibongoté, qui va saisir le cours constitutionnel la PCB sur la jurisprudence moko, est-ce que Babilo ko sala et ko rattraper bino lobité? Mais comment? La perfection n'est pas de ce monde. Boko sala biloko te que la perfection. Hein? Oh tu vas sala wana. Modèle ya démocratie ça la raté dans le monde. Ba indé ba na modèle la démocratie na bango ba chinois pe ba na modèle na bango ba américain pe ba na modèle na bango. Ozolan. Alors, aux Salama wana na parlement. Ezali modèle ya démocratie à la congolaise. Ceux qui ba moni que yo zo tambola te kaka ba o ba pese que ba voir ba changer yo. On se plaindre de nini. Tout moni pe tamonde de côté justice, moins instrumentalisation moko ezali bokangi ba o botiki bango to betana moi lisolo. Avant tout ça, émission na biso comme dans suka, papa Gustave, question ya suka na otuna yo. Gratuité de l'enseignement. Gratuité de l'enseignement les lots to constater que bakangi l'école mais gratuité de l'enseignement ils ont tambola malamu te. Bozoko c'est le ministre, bozoko c'est le lobby ministre a détourné mbongo, IGF a pesi ba rapport, Banque mondiale a reporté financement na yé, banalise na yo na babiloko wana nso monite ke ba krobasi yango ezo continuer quand même na kati ya union sacrée. Journaliste na oloba lokola kinois, na oloba lokola congolais oya C. Omoni makambo wana ya gratuité de l'enseignement. Ya mawa mingi. De son hôtel la position ba sango pianga méchant au sanate. Ba tu ba même si makambo wana ezali ministère wana ba cadre bazana na nini na ministère de l'éducation wana na église catholique. Ba tu église ezaka ba catholique ke. Ba sango ba salini. Ba sango donc so OK na be école tout. Bazo boya gratuité enseignement. Bango ba bazana be école na bango. Na école on les école à l'état.
Eh ben école conventionnelle ya l'état. L'état mtatonga qui pendant la colonisation, l'état mtatonga ba kelasi wana apesi na ba église. Bon na banza yipo na laver ba congolais ba mitu. C'est yango monike sango aotambola na mbila na soda. Sikoyo ba école wana ya l'état. Il faut l'état jouer la bango ba mesure ya makasi. Tellement ba frère na biso baza na fonction publique, ba pesi bango ba gérer ba ministère wana. Ba créer ba structure moko parallèle bazo yiba mbongo jiko mundele atali babino mboko na ba fakwa baleki trop de fakwa na ko coopérer na bango te bouton na tala na ndeni ni évoluer donc ba jona ba beti biso ba ndong banque mondiale ezaka nini banga mukili mobimba te ba telika wana ba z ba fakwa bouton bozela nanu mais dans l'entente ba chebiso bouton bobiso ba koto pe passe pour mboka pays lokola Congo ozala ba budget ba 6 milliards responsabilité nyonso eza na kati ya mutu ya wili ba Konga na église catholique te ka wili te za ba cadre élite congolaise eza bili ba Konga te élite congolaise eza médiocre eza médiocre qualité ngo eza malamu te élite eza médiocre quelle est la proposition concrète photo ça nini pour que non mboka na biso mentalité il faut recréer l'homme congolais. Tant que tu as élite, tant que tu as élite, est-ce que c'est pas la diaspora? Aux autres, Kabila a raison, qu'il n'a pas pu changer l'homme congolais. Bon, on a la référence à Kabila. Même Tshisekedi peut na conférence souveraine, Oyo participe comme expert. Il a dit le problème des Congolais, c'est la mentalité. Et tiens, Tshisekedi. Non, le problème des Congolais, ils ont tellement trop dansé à l'époque. Au moins, Mobutu, tu as obini sabat. Au moins, père n'a pas mère ba obina. Maintenant, moi, na une minute, na personne a une minute yasuka. Mobutu, c'est le bagage la fois parce que les Mobutu, c'est quoi? C'est la pensée et les actes de Mobutu, les actions de Mobutu. Mobutu sera venu à Telemi boy. A Betty Forward. On a pas Congolais sur la TV. On a pas ministre de Moussa Riaut. Ministre de Mongala Baba Kosinet Mobutu. Donc il y a souci à Mobutu si la té. Oui, bit. Donc, c'est comme malade wana. Tant que tu as outil rebelle peut bailler ba commis à batel qu'est-ce que l'état na mbo rebelle fa quoi comment voulez-vous au monde na Congo mutu fonctionnaire à tonganda il y a 10 étages au monde directeur ya fonction publique salaire muke mais azana jeep ya $87,000 ala bandako ya $1 million papa monsieur le journaliste ba tout faut ba justifier ba mboko na bango donc procureur ba chef de quartier il faut interpeller bato bana bandako ya ba valeur rebelle ezali enrichissement sans cause. Est-ce que IGF Moussala Zali ko discréditer Binonde na ba cité Binonde na cité ne beaucoup misaka batwana mutu moko bo fa quoi aina jeep moya gaer bo commission de na danser non peuple congolais faut tika biloko wana mutu moko tonga mo munene boy azwi mbongo wa ba tonga ndako munene ozo mona ke bo asala na entreprise moko bo ya muke boy atonga ndako ya 10 étages ensuite balingo mona mabelete batwana Mabele nous sommes comment ya bango parler omoni mutu ye moko ana 20 maisons. Donc voilà pourquoi moko ezobeba pona nini pour l'état asa faible. Il faut toujours que ça l'état comme fort. Justice faut ça la musala na ye. Comment qui dana suka pesa en bref message ya suka parce que ba combattant il y a RDT bazolanda yo président de la République azali kolanda yo message ya suka eza bref. Bref. RDT azala président autorité moralité. RDT pesa parti politique té, un regroupement politique. RDT coordonnateur nango ezali monsieur Gustave Nsiala Ziminderi. RDT muto bomoni wana wabenga maître wana. Ngai na nomai bokene na ministère intérieur na justice bomona même na journal officiel ba mikando to nomai. Ensuite je salue le président de l'UDPS. Nomination na ye, élection na ye. Bravo. Mais na parlement to sengene Moussala. Moussala ezali changement. Économie sociale et peuple. Tout le monde a foufou échangé. Tout le monde a lipa échangé. To lingi ba explication te. Ba membre ba kota na gouvernement. Ba ya na gouvernement pour le bien-être du peuple. To lingi tout le monde a kabato na ba jeep te. Gouvernement soki ba jeep ezate bo somi ba kete ya noir ya sika. Bo pesi ba ministre ba député à parlement bo tika ko bimisa ba 12 millions to za ngo d'accord te bo sombi ba bis ba député ba 500 bo somba 3 bis ba député ba kotana ba bis ba kenda kapo mboke za na crise so mboke za na crise butuni so fois serrer bumu na ye donc ba dépense faut diminuer ba jeep
Ce qui est la ONG, qui est mboka po, Jeep 4x4 basalango, pour que na millionnaire intérieur, place sur route ezate. Jeep ezalaka na ville te. Ba ville boto mona ba Jeep eleki trop. Ensuite, ministre ya transport, bota la problème ya makambu ya ba wewa. Insécurité accident eleki trop. To sengi bino ozomona tata mobimba jeune azotambola zo ko katsa balabala te. Bo meka ko réglementer conduite automobile ya ba wewa. Ensuite, pour la fin, nous demandons au chef de l'État de faire un effort pour terminer la guerre à l'Est, asseoir la paix et faire un effort, récupérer le plateau continental parce que l'Angola exploite le pétrole du Congo central chaque année à 10 milliards. 10 milliards, il n'y a pas d'abissoté. Et à mon abisso, nous devons nous organiser pour faire la résistance et récupérer l'argent partout. Peuple congolais, soyez fiers d'être congolais. Jeunes congolais, Kolanda kabatu pamba pamba te, kokumisa kapiri batu pamba pamba te. Au présent, il faut arrêter le makamboan. Je termine, merci beaucoup. Et c'est là qu'il a été, Bozalaba Djaléliste était, Bozalaba danseur était, et Zali Papa Gustave, c'est lui qui est le coordonnateur national, il y a RDT statutaire, j'ai dit, national, il y a IDDS, c'est lui. Mikanda ngaite, mikanda mutezali kola kisayango, biso to na biso batamisala, mikanda mutezali kola kisayango, to komi na suka émission na biso lelo, bo kende bo s'abonner ebele n'émergence One TV. Nazali ko remercier équipe nanga mobimba oyo et permettre ngai pour que nous na salle émission oyo. En l'occurrence Arnold Mido, Picassé, Kota Zali na réalisation, bino nyonso boto na tondi bino bolamu, to kutana la prochaine occasion. Mais c'est le coordonnateur national de RDT, Papa Gustave Ntiala Ziminderi, je vous remercie. Merci monsieur le journaliste. Émergence One TV a tout elenga bandeko. Bokoyoka pe bokosentir ba voix mo bimi balé, hein, Émergence One TV. C'est la parole de Yannick Dindo, le fils du roi. Puis abonnez-vous massivement. Chaîne en ligne Émergence One TV. Tous les Gaulois, tous les gladiateurs, vous s'abonnez massivement na Émergence TV One. Awa et pas yande konanga mido. Awa bo mwana zo masolo ya papa Hervé. Bo banda yoka tous les masolo politiques, masolo ya Bible, masolo ya bo ezo sangisa ba congolais nyoso. Le général Audrey, joueur à la table ça avant dans la banté, vous s'abonnez massivement na Émergence One TV, meilleure chaîne YouTube.